Allô, 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 bonjour, bonsoir, bonjour. Non, écoutez le binona. Bonjour to bonsoir bandeko. Lisolo ezali a to sa moi analyse muke na lisolo ya Caleb na Barcelona. Mambo ya 12 000. 12 000 euros. Eza euros so dollar. 12 000 dollars eze bele. Problème ezali awa siko natalaki Caleb, natali Basa, natali susu ya modero. Basa ndenga alobi apesaki Caleb mbongo. Apesaki Caleb mbongo ewumeli ba 2 ans ngo bana 2017 ti sikoyo lokola ba 2 ans je crois bien 2 ans. 2 ans ndenge oke Caleb alibaka osala mbapoto soki ndenge nini. Problème ezali wana soki ozopesa mbongo biso bakomo toyebaka te. Soki ozopesa mutu mbongo fo ozala mpe na papier na yo. Bolinga bosalaka ba contrat au signé au komi que jour nini opesaki mbongo eza combien yo signé ye pas signé yo bombi preuve no pas bombi preuve na yo. Problème eza yango wana siko soki boloba na munoko sa papier mutu akoyeba aza te po ozala na preuve no soki na preuve no baso leki na preuve na yo pona makambo wana ndenge komi ba polémique ezala susu te pona ke nalandi pe Caleb nalingaki pe mingi asala tête ne bien a jouera bien bis ba te belé nalinga ye bien ça jouera très bien ça fait bien Caleb alobi ye aliambongo noté abi aliambongo na yo te ninga lobi na Caleb abi aliambongo te ata infralete so aliambongo ndenge gérer wana soki akufa soki ndenge ni mais maman moko ya lakisaki yo mtaliambongo na yo problème ya lobi yango mais ce problème ezali na frère Caleb soki neti mwasi wana oyo basa pesaki mbongo yo muto lakisaki yango lakisaki basa il faut pe o résoudre problème wana po yo posa na kati o lete moza na kati parce que yo lakisaki ye mutu wana ke azwa mbongo en plus tinde kindenge basa lobi ke leki no becha ya kozwa mbongo omona donc yo posa na kati kaka te o lete oza na kati siko papa Caleb yo nde fo okay o foxe mwasi wana apesa mbongo botia apesa mbongo bata basa so mbongo ya basa pe yo lobi ke ozana ba audio papa Caleb alobaki na yo ke alopesa 1000 $ chaque mois mi chebo audio wana po Caleb alobi aoyeba ya yetko lembongo note atiko lembongo note metango ezana nzela o ye mutaplakse ki mwasi wana azapi na kati wana pour résoudre aluka mwasi wana bo arranger so sele mbongo no pour 12 000 $ eze belé 12 000 $ eze belé nande ko zape jeune boluka vina yo za très courageuse o sa ba vina yo za na mwana ozoningo ya pot na mwana c'est pas facile donc eze belé donc ngana ko tela mutu mote donc ezara bongo pona ekende na ekomana ekena kimia papa Caleb ndenge yo ebe mwasi wana fo luka mwasi wana bosoyela mwasi wana basa pe yo pe fo la so ba papier no bo signer kina ndenga so bo signer papier te ce erreur munene ba mbongo avu niti ba 12 000 $ to pesa 2 000 ou 4 000 ndam il faut que chaque mbongo remettre mutu fo signer ngo bo sali konto signer ke ayazu mbongo yo po signer pas signer yo tikana ba preuve na yo biso ba congolais to lingaka opeska mbongo ya munoko so neti so ba papier te so ba papier la kisa papier na média to mona na chaîne na yo total ango so ipene to ba papier te siko papa Caleb lobi ya mbongo na yo te siko mote ko ina ekuna problème a komi que soit a ok ça pour na ke obéir réputation na ye bo que de justice ko mo belé o mona tozana biso soko ngopesa mutu mbono ata 1000 $, ata soki 100 $. Soki mutu adefi mbongo tozana na système ya kokoma na papier mnde basala bongo ya système ya kokoma na papier ana ba banque ezali soki ozo mbongo bakomanga na papier ata soki okozwa wapi bakomanga na papier ata soki na ba maison so bafonga pe ba nina wa defisa mbongo awa so ngo kende ozo mbongo ya kodefa okomana papier ba yebike jour bato yebango omona pour 12 000 $ et c'est pas facile c'est belé
donc faut vous avez ndeko faut aider kana kimia merci ko bo reçu dans na kimia so ba so ba preuve ba ba preuve ne ba voice message ne chango pour papa kala ba zute ce qui a ya bien zuango te yo besoin voice message bi ke ya ko lien so papa kala ba tinero voice message kala ba tinero voice message ke a pesa 1000 chaque mois so ye ana et pas na Michel qui a bien lien ngote su ko to ndi maso ndengeni yakana ba nina yo to tato yo kapé ndenge zali ole ebo to mbebele bele ko to mbebele bele on est bien te 12000 ezebele donc moi swana abisa mbongo mais moi ça mabisa mbongo papa kalebe la saki ngo basa donc papa kalebe luka moi swana ole mbongo te so le mbongo te to tala kaka ko na bere pamba luka moi swana ba escro ba komi bele. Oh mon, so il peut pas aller parler mbongo tenengi obingi esco sepelate ana famille ana groupe belé a dirijaka donc problème ngwana donc basa donc kimia donc yo yakana ba épreuve na yo kalepe nenga zana ce qui ezabi bongo ndenge alobi ke apesa ki yo kana mutu donc azabi na kati makambwana fo luka mwasi po yeba ki mwasi na pe ata ya leki mbongo te fo luka kaka. Donc on a on va ndeko opinion na nga ngwana donc na bena na le bamukie ezama mbe na communauté na biso fona lobango ya mukie na bandeko donc mambo ezama mambo ya mbongo za pasi tuna bakini kuna mbongo ya na poto kuto mbongo za pasi bona bakini $12000 c'est pas facile c'est belé belle. Ok bandeko, merci beaucoup boyoki, merci beaucoup. Opinion na ngamu toza opinion na e botia boza opinion de botia bo s'abonner na site na nga bo s'abonner kala te bonozo biloko bozo pe ba film mse uta bakini ni wap e uta bakini bonozo kala te na site na nga bo s'abonner bo partager. Merci beaucoup merci ba gros bisous na bino, merci. Bye.